Lukuta, Lukuta, Lukuta. Eza na batu mususu na mboka oyo ngolu grâce au nzamba tia kati na ye ana na temps lekela ngo na télévision te. Si. Pesa pe na libala mususu la nyongo peti na suka okufa. Koiko bambana, vie ezali lelo ya rio, lobi ya moninga, o ba sepela kala. Ko sepela na bango eleka, bata ko sepela pe ya sika, ba ye. Total solution. Nana ndaku nanga. Pour ezati, to bana se. Donc vous c'est tracassé, c'était parce que solution est liée la totale solution. Pourrait pas nanga eza dans l'avenir mobiliser pour charge pas nanga et ben installer là déjà millions sont où papa non les arabes sauf pour raisonner nga mona kitara là ngoli ba panneau et comme charger la courant sauf pour que ba panneau ils déjà chargé courant dans la tina te panneau na zo ça agent la totale solution allié la solution ba ya qui déjà ba installer millions mais le quoi la senga qui bango na ligne souffle il y a qui est là partout. Et ça dépend de l'eau que ça là. Hey, papa, bonjour. Bonjour maman. Je peux ça déjà sans totale solution hein. Expliquez moi on où ça est et puis où vous bâtiment pour l'année. Bonjour tout ça là maman installation il y a 5 kVA. Là des batteries il y a 5 kWh et ça lit 10 kWh. Les maman baxi ba capacité à la charge de l'eau qu'on a et là besoin de plus d'autonomie. Les théories que sous batterie il y a 5 kWh na papa na biso za awa toujours pour installer maman on a azala to sala ba immeuble ba appartement partout pour installer na si ba to selo awa ata ju moto benga biso ke o ikati mbili uzaraka toujours na lumière et vezo sala congélateur no sala mion sur sala très bien convertisseur ya ba 10 kV ezali ba 20 kV ezali plus ezali vous avez besoin vous avez chambre froide ça pour démarrer yango aussi la maman en tout cas partout au Angola au Angola tout est sur ezali partout bon maman tadi mwanda adresse na biso à moko vous allez na limité deuxième mairie numéro 7 bis. OK. Oui. Installation aura combien de jours? Ça dépend. Ça dépend installation. L'installation sur jour 2 jours ou 3 jours ça dépend. Après ça bon, la moto on t'a coupé ça fait ndam. Donc après si c'est le aussi. Ouais, ça comprendre tous en on a client. Surtout que tout chambo on a projet. C'est le musala et la sukayo bando fourni mbongo na yo. Solution na banda ko na bino. O bengi kaka. Na yebo ba palo. Cheli yo na bana. Salon ya kitoko ele mwana mboka. Balobi to privilégié ndeko na biso mwasi. LZN Beauty. Salon ya kitoko olingi basala soin de visage olingi ba masser net biso to travailler trop massage service ezali soin de visage service ezali olingo konda pona ko traiter biso pona ko longola biso ba mabumu pona ko longola biso ba graisse pona ko dégraisser biso en tout cas ba komemo na régime alimentaire moya kitoko Maman Lisiane Lukusa a biso salon LZN Beauty ya kitoko na Londres. Ba on nyonso balingi bazala ngeli. Ya Lisiane o sali biso mie ya Lukusa na biso na ebité. To ba te bele to bacha atterrissage na Londres ba si ça capage. Ba salon bien to zongo. Ngai na recommander bino. Place où ça la soin du visage, coiffure originale. Ma perruque ya kitoko on sala soin na yo ya kitoko ya manzaka manicure pédicure olingi ba massion nzoto olingi zo rendez-vous comme monsieur ça sur rendez-vous hein nous talobi na oyala monsieur dimanche
au réservé ezali na Londres adresse na biso yango tokokomela bino a kala mingi te bakomona nga na Londres wana na bokasi ya Lisienne lokusa na koya mais torecommande bino le seul salon oyo etiaka bato à l'aise oza vraiment à l'aise okoti salon ko bino oyebi te mbongo na ngeke perti te bakapashushu nyonso baoyo balingaka mama kapash loyebi ke nga nakosaka te adresse moko na kati ya Londres salon LZN. Kapash ya télévision lelo toye tongo penza et pas dadi makambo belé surtout makambo mokili o nature ezote ya biso tolingaka to partager yango na ntoma na tongo boye kuta lobi Kapash ozangaki nde place akokende komo yelinga 6h na lobi te na mona okala en plus bat balobi mateya na yo vraiment et comme très important bo sepela ki abomona ba interprète mais to moni lito na tonga to moni maboko na bino te na France bo sepeli ba interprète bayaka basala kaboy bozotuna nga est-ce que portugais aki pena na kwiti ya makasi na bité kwiti ya portugais ezaki penza kwiti mais nzamba sunga bino na biso malgré dollar ezali ko kwera cette ko kwera mais toyebi ke makambo ko bonga nango nyonso kozonga dali bon merci na onyo so balanda biso bachaka biso pe poa bachaka biso pe maboko nzambe apambola bino nyonso tolinga bino tozana dadi lité ya kanda boni. Très bien, Maman Kapashi. Na apprécié annonce na lelo na moni obité pena makasité. Au salaire très professionnel avec bref. Vous avez penza bref, OK musikate. Na kolobe belé lelo makasi faut supporter ngai. Na comprendre te na oki posaka ya koloba. Posa koloba lelo makasi et puis na loti ndoto moko na swani pe lisu makasi. Tikabo. Na sandoto sikoyo etombe pe bien yo ye to solola na biso esala ga lokwa na oswana na yo. À part ça boni yo pe santé. Et santé ça va. Moni ngandeni poso peso zokoya te na non, omoni d'abord félicitations. Merci. Aux aga complexité. Au maîtrise na bichenete ze yo katana to za modèle nango. Basi. Au blata bilo mususu etubi ebomi yo Ebi ke na moni nga na kaisi ko ngelo gorge. Nzoke za modèle nango. Tu es censé pe ya protéger. Ben oui, oui. Ba lobi femme moi ça ta faible So na moni eloko mona mona ngo clair te fona ena loba. Da yekuta tambo na nga moni. Ai bo mwana. Biso tozala plus mingi na vie ya ba chérie. Na yeba ka ndenge no faut contrôle. So na moni pe mikolo na zo denda bien te no comprendre que au doser mayaka muke. Faut ouais, ba bilo ka plateau. Ouais, nanga mwasi. Oyebi ke maya ke fani sa loketo. Ba bien bon sa loketo. Te, yaya, na tango akala. Ba mama ba na ko kangande kitendi ya liputa. Nda che mwana na loketo. Po mwana azwa formule. OK. Yo ka isi bane belé le longo na jeune fille à 18 ans, 19 ans otambola kuba. Mayaka bachaki mayaka na bu mwana te. Oui. Mwana mobali nde c'est interdit beaucoup tchai mayaka te. Mais mwana mwasi faut ba tchai mayaka ba tayeye. OK. Pour le biazala. OK. Utile. La société. To kota na babuzo ba te po makamto ko lobeza très important. Makasi. Voilà. Au moni tant to ça l'émission na ndako moko na réaction na ba ko belela yi. Yo faut zalaga na maîtrise ya ko supporter. Makasi. Yo nde technicien gérer bato ndako oye ba ndenge nini ya ko pesa ka bango position. Ya ko melaka ba lekaka. Biso pe to zala se sentir à l'aise, biso pe to zala à l'aise. Maman Kapashi. D'abord nga na pesio merci ndenge ondimi ko permettre nga na micro na yo. OK. Naebisaka yo micro oyo obino bo pesaka biso to lobela. Eza lolenge moko na chair de l'église. OK. C'est pour cela chair de l'église ntoma apesaka yango mutu nyonso te. OK. Po omoni kaka na kati ya chair wana. Okoki ko balola église na ye beti ba shiti na mbala moko église pesa ni. Et mwangani. Ovana mingi na ba yanke makasi ozala na mobala yanke e mwangani oyebi ba terme ebele na ya mkolo bo ebi age na ngait obosa okuba na kuba makasi
Bon, kokuba na côté, Léon. Léopoldville. Très bien. Ah, tika, vous avez une série 8 awa. Yo, soit tu 80, 81, 82. Hein? Musika boyo ngo kolisa ngona aja gelo na biso. Gelo na biso kutu 80. Yo za 90. On ngala lanja na 83. Ah moi na 83. Tu es liba âge famille atin. Bande kona yo pesa ba âge na bango. Sondo ki abomi bango. Pondo ki pombo mamuta wele la âge. Tant ba passeport ekenda kuna ba loka biso na affaire étrangère. Tant mundele bazwa hango. Wana mama kala wa. Bon. Avant to kota na ben. Na pesa na mbote pour na peuple congolais. Te kokota buzo ba na makasi te buzo ba na ngonga na ngoto okota na biso mais to lakisa ba to ke mo bo moto ezali. Maturité ezali. Bandeko ngai na pesi bino mbote ya motuya, mbote ya bolingo. Mama Kapashi na koyebi biso loko moko bandeko na ngai bakomi na moi intention ya ko sepela. Mais ko sepela ngo ekomi ya tantôt plutôt. Baba hier to yebisaki bino boko suka. Dollar yango ezokita. Boningi boloba lisusu ke bono futa na dollar te bono futa na franc. Lukuta. Mama sepela. Mikolo yebisa pe bato bando kabelo mbongo. Ba kabelo na franc. Yo moko somba dollar. Poko somba dollar ezali sous pas cité. Ozomona. Mais biso ba commerçant tozolela ka to somba bilo likolo. Bo somba bilo likolo bo bambani. Bambani makasi. Problème ezate bo yangani na kati. Ngana tina bino bo bambana. Bon, eza makambo vie Maman, vie okoyi ko bambana, okoyi ko mata pe okoyi ko kita, eza ba circonstance mokili. Tant ba misusu bazo lela, misusu pe kuna bazosani, bazo sepela. Vie ezali lelo ya yo, lobi ya moninga. O ba sepela kala. Ko sepela na bango eleka, bata ko sepela pe ya sika, ba ye. Si. Bande ko bozo tala biso na ba circonstance moko ya pasi makasi. Tika ba obozo bela to souhaiter bino ba bonne guérison. Zambe tata azalana bino pe apesa bino makasi ko bela eza chose facile te. Ngana ebisaka boye Mama Kapashi ko kutana eza nzambe. Amen. Nzambe soka permettre batu ba kutana ezalaka bien makasi. Na ko ebiso loko moko mon côté, Mama Kapashi landa lilobo bien. Et nous na lilobo est très vaste, très costaud. Mon côté, akoko tombola musapi, alobake ye azana maîtrise ya paiement. Pe ye mutu azana gestion ya paiement. Mama Kapashi na ko sayote. Même mon konzi mboka azana gestion ya paiement te. Si. Omuni ezana mutu moko ta kokoloba ete a discuter kana nzambe pona domaine ya paiement. Pesa o paiement, o pesa yete, o kanga ye paiement. Ezape na mutu moko ta kotombola musapa loba ete yazana ba réserve ya paiement. Mutu azana ba réserve ya paiement azate. Mobateli, mobombi, et puis telasko bonzambe na ye. Azobomba na batwa mabe, na batwa malamu. Même na mboka biso moto ebike oyo mutu mabe oyo abomisi batu ebele mutu oyo azo trahiri biso oyo azo yiba mbongo wa mboka yaya biloko wane lobela nzambe loko te ya saka mobateli azo batela na bata mabe azo batela na bata malamu. C'est pour cela biloko nyonso soki ba antichrist batali yango bayoka aposa ko sambela te ba comprendre ete mokili ezaka mokili. Soki to kufa to kufi. Soki to kobika to biki. Mama Kapashi otutinga lokono ki lokolo no moto Yoka. Wo titinga bo. Ya on a 5 peu pardon. Et ça le compte ça peut même. Ah, to vendre sika poyo lo ngoli sandale poni atanga mo bala batu. Ndingala ngai. Onyateli ngani. Oh, ngai ni kolo meta ni papa. To tambola so mo sanya tio bonga sinya mabe C'est qu'on moki misanganda ko. Maman ka botambola te partout. C'est bon. O sale lango. Onyata kombe ni belle na makona. Non lo bali kamwa bien. Mais na kotika na muzoba.
C'est pour cela maman Kapashi ngai atoza ate bazobenga yo obwa kaka moto na munoko. Ato lobi ete jeno na kobomisa ye. Ndeko na ngai koboma to kokufezaka eloko moko. Osololi. Lolendo to osala na bamituka. Lolendo to osala na succès. Lolendo to luka to trahir. Mama esa na ngona sensité. Ndima nzala, kufa nzala. Pona ko éviter obomisa baninga. Amen. Parce que ça na mukolo moko okobenga mebembe. Mbongo na yo nyonso wana tokotala yango tokobenga ma ebembe. Et puis na ba famille na biso lo to botami lelo ba bantu. Soke so benga mi ebembe. Ato zalaki chef de l'état. Soko seku tokokima. Eluke kamusanga yango wana. Ndeko na bino ebi eluke kimisa biso ni. Obeti no 7 jours na morgue. Oboyi kolamuka kuna. Tozalaki na yo awa, oboyi kolamuka. Tocho na serke, toke no kunabo, o alamuki, bak nyoto bakimi. Wala filme. Wala contenir filme. Wa, osomo na sikoyo toko kima. Ndeko na ngai linga muninga no lolengo milingaka. Amen. Eloko moko na koloba. Dema te ya kitoko Te lono te ya kitoko makasi. Na bongoliso motema. Ngamoka na Zela ndeko na ngai. Poza ki peda bredi ngai na bongoli motema na Dieu vivant. Okusi. Na ebisi oke ngai na bongoli motema. Te ne eza place na ngai ya kala na ko boya ngote po eza religion. Me ngai makambu na moni na Dieu vivant. Makambu na moni epa ya prophète ne masikatenda. Te mokile za mokie. Yoka na ebisa yo. Yoka nanu te. Te ngana ngoko sa te. Na kosi mutu te. Mikolo uti kuna. Na yebisi yaya oluko contrôler vie privée ya mutu. Bino bozalaka so tuni uti kuna eleke ndenge nini te. Boza baso bozo fena lo so mbongo makasi garantie souffrir yo. Ndeko nanga mama Kapashi. Nazalaka satana te. Nazalaka diable te. Mais nazana ba désir charnel. Nzoto bandeko bo comprendre ngai moko pe ki bolenge et réclamaka ngai et jouaka rôle. Mais mutu nyonso so mema na drapeau ya Congo azandeko na ngai. Mais tant to yaka na mwa ba délire na ba makambo ba musique gauloise et ça la capé bien parce que Bible pe mungo zoloba elenge sepela na bolenge na yo jeune sepela na bo jeunesse na yo ya mabeza o nzamba zoboya kobotola mwasa moto koyiba koboma kobomisa oso ekobo biloko eza na ba principe eza na biloko o nzambe nda boito salade mais ko sepela na musique po Bible zoloba musique euta na lola ozomona musique ezelo ko sakana ngote za parmi ba biloko oyo elongolaka biso ba stress même na kati église au mona ya des frères o bazo sala sambla mozomona pena frère azo ezo na litoyi na sepelaka na yo makasi bando koma goloa dans l'église siko yebisanga makambo abongo o telemela ngo ndenge ni Bible zoloba est-ce que nature za ko enseigner binote ata yo ningo boyango bato bazo lingango azali okobo yango ndenge ni tikato présenter ba mes condoléances maman Kapashi na ba famille nyonso o bazolela mona ki mama Vané passe na motema apesi Jérémie passe makasi Jérémie Aleli Jérémie Chabani mais Jérémie félicitations na musala na ya théâtre pe na ba innovation zo ya nango et na lingi ndete memelo lolendo po batu babenga balobi Jérémie akoma peka likolo makasi. Mais loko na sepela kalisusu na Jérémie Chabani social. Aza très social na baninga. Alingi baninga bazala bien, baninga bazala mais continuer ndengwana. Mais kobosa na kape babiso ba oyote. Oyebi ningo bane ko benga nga na téléphone. Allô, papa, daddy, Mabela, azana posu ya ko tourner awa.
namonaka lisusu bamboto opesaka nga lisusu te. C'est pour cela komata ekabola biso te. Tala lokola nga nde nazalaka na baleki na nga nyonso ya théâtre bavie de louer baesobe basamba baleki wana nyonso barespectaka nga tozalaka bien na bango. Soki mpe baza na posa mwa eloko babenga dadi koka nakabaka te nakabaka nasungi fille de loin makasi na vie. Yaya so opesi moto ata saki ya sime ekoki te nasoki biso makambo ya solo baza baleki oyo tosungi makasi na vie. C'est pour cela mbote na ngai ekomela bareligion nyonso, mbote na ngai ekomela bapoliticien nyonso, mbote na ngai ekomela baartiste comédien baartiste musicien nyonso. Soki okanisaka nga na likambo na yo kohésite te eza lokola bandeko na nga bagoloa et pas Jésus de Nias le padre frère Gola. Soki bakanisi ngai nakendaka oyo akanisi ngai te na okende mpe mpa na bango te. C'est pour cela mama Kapashi tika na zonga mwa muke na sujet oyo ya liwe ya ndeko na biso Vane liwana yo eteinga makasi. Vanessa bakata Vanessa liwana yo eteinga makasi. Na yeko vana na yeko réfléchir. Neto zala même na ki camarade boye mama Kapashi po zala camarade na nga vredi. Wa muninga na ngai. C'est que si ko se chanter faut bien. Te muni na muninga no mwasi te muninga malamu. Ko jaka. Oye bi pe vana na muti ya tibia. Corriger c'est très important. Oza ba congolais be balinga ka bwina sala buzoba sono sala buzoba te ba mona ba tonda ngai te eza bino nde batu botinda ka ngai zo fongolela nga misu ne toza baninga boye oyebi ke za ba photo ebelo kanga na vino na mona ngote nga pesa na ba photo ebele na kanga na vino na mona ngote na moni ba photo a Vanessa yaya okakola Vanessa ni lokote te nzoto eza mabele ya pamba makasi nzoto mabele ya pamba haleluya yawe kumama nzoto mabele ya pamba haleluya na bagang so le bien kokende kinkole haleluya le bina nekopoli haleluya le bina nekopoli de haleluya le bina nous féliciter alléluia et nzoto mabele ya pamba alléluia nzoto mabele ya pamba ndimi yango lelo nzoto eza mabele ya pamba chabalia nat chel tika biloko wana mwana nzamba koloba te chabalia wana pene na moni siko kie komiste na yo ngapi loka ngukana nzela te ebiminde yo ate opa te mana bimisela ba mona ngo ya solo okolo na kifazeri te chabalia éviter ba terme mususu o amwasi na linga réputation na yo ezala un peu moi propre banini yo mon kana on lukana soigner le mais diable o avani ba bino na famille ya masege abenda bino maleme tobanga nzambe n'importe quel nzambe te tobanga nzambe Dieu vivant. Na bona mama takanda. Oui, na émission vérité. Dieu vivant kuna mutakanda zate. Ba sakanda makasi. Bosiko yo salini na Dieu vivant poko ba ko. Ba oya beaucoup to malamu. Nzamba likolo na boyite. Mais nzamba likolo ngo osambile ewe okosambila na Dieu vivant. L'église. Olobe nini? Lobiko ya nani? Lobiko eza nini? Thème eza lobiko ti. A termina il faut préciser ka mama zala na arbe parler. Kolobelanga makamute ka lobiko.
wana lokozo ningo yamba ngai loba likambu na yeba ke ozoloba likambu ke daddy ya on ba te émission oyo komaka ya yo tunga ndem na yamba kayo na kopona ngote ngai na yo tozaba songo tobo ya kala soki to ye to ya kande ko tonga ngapi na santante ke za pena plateau pour logique des choses pena na plateau eza sérieux faut kata oboke aiza sérieux te ngayibite ende yo memela la chaîne na yo bon tolobi ku bon ntela moko thème ya lelo ezali lobiko. OK. Daddy expliquer biso lobiko eza nini? Lobiko eza nini? Oui. Pena ko tinda batu place lobiko ezali. To boire na Unish Banzi, la fleur. Ah, Unish Banzi, la fleur du jour, femme intelligente. Maman Na senti bien que yo. Yo na yebaka yo so lobi déjà to tanga na Unish Banzi. O luka karoni notali. Ba karo na yo ekoti vide o luka sko okota dame na karo na ngai. Okota dame. Madame Unish Banzi, la fleur du jour, femme intelligente. Biso bande kona yo to pesio mbote. Na ba abonné na yo pe nyonso ba client na yo ya boutique Unish Banzi kuna na Belgique na Aloste to pesi bino mbote. To pesi mbote na Aimé Ponda dollar boss. Boni Aimé. Oyebi ke nazo mema yo to kendo sala émission na business savane mwati. Boni na moni mituka kuna sava. Ah ya ndeza boy soka mutu ke teka minga na sepeli. Ah, mais il y a la sport. Il y a pour l'embissa. Toi, tu es la chaîne. Tu as tapé sur le terrain. Mais oui, ça bien. Si tu as dit Sabino, il y a Savané. Business Savané moitié. Alors, Bibo et Maman Kapache, il y a des kaka mituka le plus cher. Ah. Mituka batu ambongo. Oh, bisoto lukaka. Oh, bisoto lukaka. Oh, catch. Monter les gars, uta mupanzi, oza bote. Kune sakaka. Oh, mutu azui titre sikana mboka. Faut que mon cortège, j'ai 5 à 3 4 jeep kuna ko louer ça te. Ah ko somba directement. Ko somba mbara moko directement. OK. Ce qui pose na mutuka na ya cher. Ozo luko teka. Te ozo luko teka, ateka la yote. Ako somba yango. Wow. Ça va? Aze sika ya ko bunga te. Soko komi kaka na place des évoluer. O mona ba jeep moko tandami wana elingi place des évoluer boye. Mituka nde yango wana ya Savané mwati business. OK. Soko komi wana ose ya ko sepela. Soki pe omoni ke e rendre vie difficile. Benga ngai na ko pesa o numéro ya société business Savané mwati to pesi o bambote. Ngape na oteka bandako. Yo po koma commerçante. Kaza commerçante. Oste commerçante ba benga bino ba commissionnaire. Yo po koma commissionnaire. Na commissionnaire a bandako na oteka ndako mo ezaka kana sima ya Sebeko bandal. Sima ya Sebeko bandali. Moto nyonso alinga tala. Mama zoteka lupangu. Pardon, bo benga biso lupangu etekama. Toli ata 10% esunga biso makasi. Musala o ese kufi na ngoto omone sutina na ngote. To komo sala ngo kaka par plaisir poto sepelisa bino. Mais so lupangu etekami. Azape na mabele na kinkole azote mabele. Olobi bongo te limbisa. Azape na mabele, c'est to ça na ba terrain vide ba mabele zali o tozoteka na kinkole soki boye tokoteka. Asuki pe wana te ba roba mupepe yango yazoteka. Olingi mupepe koto na nenga likolo. Olingi mupepe koto na nenga ya se. Azana ba robi oyo ngana ebi sekra ba roba ngo. Na tia tembe mena mkomsu na mekano ki pena ke vakuma mupepe. Et puis ba robo na oyeba te ba oto mona ba ventilateur na kati to nengeni. Yaya ta mo eza makasi. Ko banga na yote mama roba zali okoso ba robi bino mo bomona na TikTok na ye. Alala ka ponte pona ba publicité ya robe. Na lobi mabe. Te lobi bien. Ah ya mais moi secret. Ah ya. To lukaka place ba sina kuna page ba yo ko sala pibo te zwa kaka dadi biso to somba. Ah. Yango omoni publicité yo comprenaka te. Un artiste azaka na couleur te. OK. Nena artiste comédien boye ba mo onga na zo loba. Biso na comédie ba lobi boye toute expression est normal. OK. Ba lobi toute expression est normal. C'est-à-dire na ko loba momo ko boye bino bo traiter nga tantôt impoli mais biso na loi ya musala na biso est normal.
Et pas ya ba condindé et ça anormal. C'est pour cela maman kapashi nga soko yena sela yo publicité ya menche ya plante. Nga moko pe na kolata plante na talelo nga soko ezalaki ya mwana mwasi et ngake bimandenge nini. Robi na kolata na mekipe na zupe soutien na kangi batu ba mona ka nde robe efanda mobale bosko na mwasi ko la suka. Ah c'est que fona yelo. Ya kanango. Na perruque hein. Perruque. Mais perruque non pas na ngeko panza na ponga na mutu munene. Et aux hommes tout ya gravité. Et boto elle est élastique. Non, yelo moko. Minute eke ni kola ba pib na yo. Oro ba ministère disque. Lobiko, tozai wana. Lobiko. Donc inzala, bolambité. To si ça non lobiko. Madame alambité. Po dodo azala ba j'ai dodo. Té. Dodo arranger ma bé. Yondo au sala biso sin en retard. Faut le ba 2 jours avant. Que okoya mwana ko selo lokolia ko zala calmement. Maman kapashi, to sana ba lobiko oyo mutu fois bika spirituellement. Mutu pe fois bika physiquement. OK. Sikoyo omoni mokili toza lelo eza mokili ba combat. Combat tozokutana nango surtout combat ya makasi tokutana nango na ba famille tobotami. Makasi. Combat lisusu ya makasi tozokutana nango na ba quartier oyo tokoleli. Tope o tovandi tope o tobotameli. C'est pour cela ozomona ete lelo batu bakomi kotelengana. Tozana ba soktia ba lobiko ebele ongana kolobela. Tozana ba lobiko o eza spirituellement, tozape na ba lobiko o eza physiquement. Peta una kote ya mutu lobiko na kolakisa mutu esika nini yako iko zo lobiko na ye physiquement et spirituellement. Enga moko pe na za témoin vivant on amoni ndenge batu bazoya pe bazo recevoir lobiko na bango spirituellement, physiquement et moralement. Maman, eza na batu mususu na mboka oyo ngolu grâce onzamba tia kat na ye. Ane na ta on lekela ngo na télévision te. Si. Ane na ta ko tiela ngo makelele te. Lobiko lelu ekoti matalana. Makasi. Nabi lobiko ekoti matalana. Ndozo mona mosala nzamba la muki na tongo atie tentira jaune na mandefu. Ateli lisu makasi. Soko moni mutu akomi kokende na basekeli moko ya bongo. Aza mutu yo aye komemela biso lobiko te. Est-ce que oyebi yango kana ezo biso te ebele te moyo hein? OK. Wa fille mon très intelligente hein. Osui na te mango wapi. Yo bana ma ele te. Nandimi yo lelo. Baluki. Nandimi yo lelo. Zela na pesa trouble na mataka elenge émission hein. OK. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu bibi surtout na église. Na ko beta bato lolengo wana na papoli na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital. E bale kauki bambi semnene babimi. Mama kapashi na ko ebiso eloko moko. Na te na matea na lobaka na ngango. Ona ko mataka elengi. Te basa ba Congolais ba ndeko na ngai. Esi na bongwani. Maman kapashi na koyebi so eloko moko. Esika bayambi yo bien. Eza pe moko ya lobiko. OK. Akei. Na yake pa na bino bobikisanga akei ezala te nde sala ete nga na bika te. Libala na lelo tozomona mama kapashi mutu ndazo bomisa mutu. Makasi. Bandeko na ngai na bangi Congo. Na bangi mboko yo. Mama, omoni mutu soki asali accident. Po abika fo ravitaillement. Bo ravitailler. Lelo bana babotami lelo azo filmer papa neni ngazo kata motema. Non comprendre jango te na. Azo filmer mama neni ngazo kata motema. Nta malade azo filmer. Mboko yo toke wapi. Tokobika ndenge nini? Lobiko ekokota ndenge nini? Lelo oyo soko ke même na kata ba église eloko ekase lobiko eza matalana batu bazosela ki matalana makasi église ekokende sango na matalana te église faut kende sango batu babiki bake ko beta lisolo parce que ye moko Jésus Christ
tango abikisi mutu ayebisi ye kende mutu tango akei émotion na ko supporter te na beti lisolo si tozo kufa lelo ndeko na yo asali accident akwei bino lebo meme hôpital bino boye ko filmer bino lebo meme na hôpital boye bie biloko nyonso azalaki nango mama Kapashi oza ndeko na nganga na za mwana changu soko sali accident na quartier 3 lete yozo luka moyo pangusa makila mutu kanu ese limwe lete yozo luka obikisa batu sadi ngana mona mutu asali accident na moto pa esali émotion pona ye abomi batu njoka bato ya tutaki mutu akufi azate esali émotion akimi lokwazaki na bandu akati na bandi wana tango teli tela moni bapoto ezate ata la place akoyaki moto elimwe aya bwe bayisi ekoti kati ngabi congolais vraiment moto ekoti ba venir ya kati ekei bato atuta mutu amonana azate ye moko azoki te loko moko te opesi nga te moko akitoko toko développer yango omoni quartier nga na fandi awa na njili awa na quartier 7 limbisa ngai quartier mobima ndenge eza awa c'est-à-dire ambulance oyo ekoko sauver on a un problème ezate soki ndako ebandi kopela moto sololaka bien na bana quartier bango nde bato bakosala ba effort okomona bango nde bakoyana ba mai bakoyana ba nini ba sauver yo soki liwa mutu azokufa bato bazokamwa c'est pour cela ba liwa eleki ebele na likamo mutu akokufela te mutu asali nini akufeli bato mokili bakokase lobiko na yo lobiko eyate dans quel sens maman aucun hôpital boyambi ya malonga ezate surtout kuna pardon hôpital ini lelo tokoko lobake ekoko bikisa batu na mboka ezate bato mama Kapashi na okosa yo te na otanga nanga bakoma ba hôpital te mais na Congo majorité ya ba hôpital ebele elingi congolais te ata mukete elingi congolais te soko kiei yeba kango ezana pourquoi tangu makamba covid yaki bato ebele bakoma ekokima ayebi ke soki bakainga na corona ego risque ba so soin na ngabi etra sani na kufa ba betanga tonga na kende o ba betanga tonga na kufa lobiko natali saka batu rapidement po ezangonga mutu mususu moko na moko azana azoluka lobiko na ye mususu azobela na yete mais lobiko na azoluka financement nzamba sala engolu financement na ye evanda yango nde kozalokola moko ya lobiko na ye eko épargner na ba problème eza pe na mutu mususu lobiko na ye abeli mingi azoluka lobiko mama Kapashi mususu pe lobiko na ye azoluka libala aboma ne pe yango po abika po eza pe na libala mususu la nyongo peti na suka okufa mususu pe lobiko na ye azoluka ka eloko akolia epesa ke pasi mususu pa zolela na somba ndaku moko na moko ayebi problème na ye ya lobiko na ye o ezotungisa ye mais lelo na koloba boye mama Kapashi ngai nazwa dégoût ya makasi ya comportement o ezoleka lo na kati église OK lelo église soko za motema te osambela te makasi tokutani na église o ba obenga ngonda kwa nzambe mais mutu aza na facilité ko fiotola yo po alingaka yo te mais na kati église a fiotoli yo nako dongola abosani ke na ye église parce que peut-être que nazalaka na mabe moko na salaka mabe wana tangu na ye ko ye église c'est que niko loba ete na kati église na linga za mwana nzambe na lingi su mabe wana te mama Kapashi kaka na bitambola tambola bisu zaka nango na lobi te bandeko na ngai o bavandaka na terre jaune na mona bango kala na lobi te ndenge na vandi boye eza dimanche na sokoli na lati pe kitoko bato bamonika ndenge abimi boye azokende wapi église namonaka eloko oyo te na Congo namonaka yango te mais namoni yango naki kotela bandeko na ngai ya terre jaune nzoka esika bandeko na ngai ya terre jaune bavandaka baza en diagonale na mausolée ya prophète Sikatenda
le père oyo le papa oyo atika biso ya kenda molimo na epema na kimia sikoyo bayebisi nga balobi ete kasi lelo milulu eza awa bazo célébrer 20 ans wuta papa kenda e batongeli ye mausolée ya sika e ekomi lokola lieu touristique ya ba chrétien batu bazokenda ko visiter yango nga lobi oh c'est vrai ça bon na linganga nga penza te parce que na kota ba église ebele ba fiotola ngai ba bengana ngai na yoka soni na koma komona lokwa neti ngai na église ndete ko simba lisusu te na lobi te fona kende na kota na église na yoka makamni ezoleke puis na profiter pe na tourisme mama kokoma na komi kaka na porti na moni batu nyonso bakomi kotala ngai na comprendre te batalinga pamba te pona za mondimi ya sika na ye oh na mona kaka pa sécurité ekozwa ngai wana na die nazoloba bien na die vivant OK mama et comme ça mondimi ya kuna mbamo ezaka bongo ba mama die vivant nzamba pambola bino ba jeune a die vivant nzamba pambola bino mama tangu na komi na moni sécurité ekozwa ngai nalobi te yaya bocha na senga na ye na bitumba te bayebisi nga nde bato bazosambela awa na profite na kota alobi te toye kozwa yo topesa yo place oyo ebongi na yo bando banda mambo église nga kuto mwana ke église na moni panda ba kiti ya liboso me batenga na sima église die vivant pesa bino nini église die vivant na kabela bino nini senga pe fona kena kuna bikena kenda te yo kali solo te non mema yo église die vivant nzamba pambola bino mena neo poza kaka non le bela die vivant te ndeko na ngai pourquoi luka ko bebisa makambu boyo kota zigzag c'est pas batane mama kapashi na komi na die vivant et tombé pe juste na koti prophète ne masikatenda ye mutu akozala mote ya journée wana nyonso azoteya na verset biblique nango amoteyi nyonso azoteya na passage biblique nango soki alobi kaka likamoko bofongola na verset te mama soko omoni église mote azoteya ba verset te wana eza ba blague wana eza deni te ndeko na ngai pourquoi naloba likambo abi oluka okotanga na rankini moto esa bongoli motema ya deni aye kosala nini awa ya deni aye kosala nini ya ndeko na ngai te ondeo obwakele te na obwakela ye te omoni sikoyo no bino ba journaliste nde botia biso na batia barankini bokotisa biso na barankini biso tokanaki te mama kapashi nakutaki bango nayebi te po naza pe mopaya nayebaki likambo yango te nakuti bango na mandalala na maboko bayebisi mote alobi kuna alobi ete oyo aza na lindalala te aza suspect nga alobi babwaki nga na balabala mama moko tofandaki na bango wana apesi nga lindalala nga alobi mama opesi nga lindalala mpo na bibiso ezalaka bongo tokabolaka ya kolia tokabolaka ya komela lindalala pe tokabolaka apesi nga lindalala nakuti adoration moko na Dieu vivant nakuti louange moko na Dieu vivant nakuti bana Dieu vivant modèle baza concentré na koyoka parole de Dieu nga lobi te ngai pena na moni ndeti bosombi ngai otikali kuna natikali na Dieu vivant kobanda lelo te kuna pesaka papa na boye eloko te okabolanga na bate bele na makambo na oloba lelo oyinisanga makasi ndeko na ngai tikanga na lobela na Dieu vivant ko tena tiki mama kapashi prophète Neema Sikatenda ateyaki biso bona tena dipembe te nga siko lokwa naza mupaya nakutaki pe ba couleur ezalaki kuna ebele lokwa naza mupaya nayebaki naza na maîtrise ba couleur te on tongelo pa vert blanc liputa sikoyo ntango nakoza na maîtrise ba couleur nde siko nakotongisa pe ba couleur yango mama kapashi
na ekokuta eloko siko esepeli singa na Dieu vivant nakuti bato pembe mindele nakuti bato mwindu nakuti barasi nyonso na église à Dieu vivant c'est dit et puis eloko esepeli singa yi motie yazotie ya na vivacité mutu nyonso très content mutu nyonso asepeli motie prophète Nehema Sikatenda a bénir église pe et bénir ye na musala munene oyo asalaki mponga na kutaki bango na journée na bango ya clôture. OK. Mama Kapashi kiti o ba cheki nga na vanda kuna na Dieu vivant et pe ya prophète Nehema Sikatenda bande konanga bolimbisa ngai na ba pesa nga kiti ya bongo te na vanda bana na botama. Et puis kiti wana na yeko comprendre loko moko yango mosali ya nzamba solo so ozo bengisa batu bazoya sambela pona mabelo bango bakonyata sambela pe pona bakiti o bakovanda lupango wana nyoso na nga lupango ya lobiko na lobiko e mama tangu na vandi na kiti wana na senti sensation mususu na lobi te nga ba problème na yaki nango na biki église esili nango toche ba offrande ndenge bato babimaka banyoso babima namoni kaka sécurité ekozwa ngai bayebisinga boye lelo okolia esika moko na prophète tika boy wane place ba bomi onde ko boma obumba agenda epesinga posa na yemba na Kikongo me ekosala mabe ponte mongo Kikongo ezanze muna biso ya Dieu vivant te nzambe na ngai Dieu vivant boye patenga makasi lobana bosoka nena ntoma église à Dieu vivant prophète Nehema Sikatenda nzamba pambola yo tika pilipili na mungu konde kona ngai yo sobeti di solo boye nakuti batu bauti bamboka na bamboka okotia lokolo wapi mais place bakene ko pesa nga na vanda bande kona ngai ya Dieu vivant ba honoraki ngai neko comprendre ete za batu mususu tokoko négliger bango na musika po to yebi bango te na kombo ya mwa muke kombo ya muke na zalaka nango esungaki ngai pe mama bameminga na salon d'honneur balobi toke na salon d'honneur isika prophète avandi prophète tanga moni ngai sans zambala ayambi ngai prophète Nehema Sikatenda tango ayambi ngai ayebisinga lobilité ya okomi wa ndenge nini oya kosala biso surprise ya boye nga lobi papa na yeki kotala bandeko na nga awa na terre jaune nde bayebisinga balobi ete mausolée ezalaka awa pe lelo losambo eza awa bazo célébrer fenta uta papa Sikatenda le prophète akenda ndenga na lobi te c'est mieux lokola pesa dimanche na profiter na sambela bandeko na koya kozongela bino sima nde na kotaki mama Kapashi na kosa yote na oyeba te esilisanga mayele esilisanga maloba ondinga na kine kozwa lobiko ya nyonso mukolo yango mama tangu babandi kofongola mifinu kwa banzungu yaya na kokite balabisaki c'est-à-dire ba invité o ba uteki libanda mboka prophète Nehema Sikatenda a invité ki basel ba invité spécial basela ki bango mo eloko moko alenga pe ba kotinga na programme wana mbala moko ba pesinga yi place a kolia na lie na sololi donc na sisi kolia enveloppe payé na sololi na papa na kendela ki mbongo te pardon de konanga makamo nzambe ba kenda ndengo wana te c'est que bino église ko kaba te nabu komate soke ezalaki loba ndeko na ngai zela nona sisa koloba te obimisa likambo ba yo kotela nga pama na likambo na yebi te mboko eza mboka baloba nyonso te solo liko ya solo penza limbisa prophète asambeli po na ngai yango na ningi na yebisa bana na nzambe bandeko maladi na yo ewumeli
oyo ezotumisa yo. Et pas prophète Ezekiel peut balamba pondu na soso après ça fait $50 chaque dimanche. Sauve 5 personnes. Yo kene na yo. Ngai non kende ka na Dieu vivant. Na yebisi yo boye mama toye ko sala frontiment a ngana yo te ya l'église. Obi te mesa lo biko. Pesa mbela na ona ndenge na yo luka mission na muso salo pesa mbela. Chaîne na eza na problème te mais o eza ngando ya mi. Bande konangai. Oza na problème à santé. O etungisi yo pendant tamulayi. Lobi ko eza na Dieu vivant. Ndeko na ngai oza na problème financier, oza na problème musala, o ezotungisa pendant tamulayi. Lobi ko na yo eza na église Dieu vivant et pas ya prophète Nehema Sikatenda. Bande konanga ba congolais. Soki bo yoki qui est prophète Nehema Sikatenda dans un séminaire place Intel, aza na 3 jours de prière, aza na 4 jours ya parole. Ndeko na ngai kende okozala bénéficiaire ya lobiko. Temo lobaki yango te. Ngam na prophète Nehema awa. You se retrouver pour l'andé. Te you yeki na prophète Nehema ngana se retrouver par rapport ne ça dangereux. Siko komo we la prophète Nehema Sikatenda na yo. Est-ce que ko na biboye bele la prophète na libonde li prophète akoyoka yo. Po obimisanga lokwa ndeti to kabola prophète Nehema Sikatenda katikati yo zwandamu ngana zwandamu. Biloko oningo obimisanga na ngai bongo na okokango te. Ngana oloba par rapport nena kinaki église nena soki lobiko na ngai na nde na monaki. Nzambe pambola église Dieu vivant. Ba maman nyonso a Dieu vivant. Ba jeune nyonso a Dieu vivant. Bilenge nyonso a Dieu vivant. Boye pate ngai. Bozongi singa esengo na motema. Ya oyo. Ya ona bungisa kala. Ona loba ete ngana sali mwana oyo ba prophète bakanganga kindoki na bu mwana. Ngana sa mwana oyo ba mama basangana kina quartier ba lobi bano ba le kindoki ba ko bebisa bana mususu ba kende ko bua ka bango. Mais lelo oyo mutu c'est-à-dire mutu alongolinga ko ina ba prophète, mutu alongolinga kanda na motema, mutu azongi singa esengo ya ko vanda na basali na Nzambe pe ya ko yoka liloba Nzambe ezali prophète Nehema Sikatenda église Dieu vivant. Nzamba pambola bino. Yango na yebisi ba congolais, bino ba ebosa na posa bobika. Bino ba ebosa na posa bobala. Ba problème na bino, solution ezekuna na Dieu vivant et pas ya prophète Nehema Sikatenda. Bokende mbangu. Ngana koloba lisu mingi te. O ngana moni na misu, yango na eko témoigner. O na moni na misu yango na eko témoigner. C'est pour cela ba prophète Nehema Sikatenda baza ben intouchable. Baza ben intouchable spirituellement, moralement, physiquement. Baza ben intouchable maman pour aprofokaka mutute, alukaka likamuna mutute, alukaka na problème te et sika vandi ami vandeli. Posa na tuna e papa mate ya kitoko boye. Et ko bandoleka chaque semaine na ba télévision te, na eko comprendre ete batu ba yoka bako panza sango. Batu ba yoka bako beta li solo. Bongo tango mate silaki asa papa asa responsable mwana yaki kotala yi. Ah otika mwana zonga bongo lobe wa piaka te c'est un connu 2 semaines passées yoka sa ko kutelo de konanga yi. Ah protocole VIP Bruno. Donc pas Bruno bazwa ki ache fan. Tango na yebisaka na betaka lisolo moko na biete ngana botami na papa Leki. Papa Leki Bruno. Kasi kuna pe na kokuta Bruno ya bimika mama papa na ngai. Mama Kapashi lobiko tokozwa yango na minute Congo mobimba. Congo mobimba lobiko tokozwa ngo na église Dieu vivant. Esika Nzamba bomo ya zali. Siko posa na eza nini. Toki no mona prophète na yo. Po onyongeli ngai. Obi oya zuba million sangana zala. Million ko? Te mukola kilti bongo yo briske bato ozwa million okenango wapi. Ozwa million te? Ya vraiment partout. Te partout na boité. Mais faut ça la paix par rendez-vous. Mais to luka mais
to luka mama kasi prophète alukanga me batu bambwata mokili basalanga boye to luka mama kasi toluka makasi toluka makasi na été ana poto a voyager au moment où on attend le prophète abenga ngai c'est ça et quoi ça s'appelle lupangu c'est ça quoi ça s'appelle mutuka bateli mutu anga zo mona na tete kama to créata matadit te matadi nga sona ke ensemble la kan église Dieu vivant yakuna partout ça dit ba yebi singa balobi Dieu vivant ça et ça partout ba mona nga place mususu te et ça kaka on a que Dubaï, nous sommes à Dieu vivant à Dubaï. On a que Mozambique, nous sommes à Dieu vivant à Mozambique. On a que Angola, ba maman Dieu vivant Angola, pe na sala ki na bango kuna. Te fona elo kitambala, o chabu. Te mobile ola tatin, kitambala za pona basi. O chaka singa, po chaka singa la kisaki na bandi bitumba et Dieu vivant. Na za communicateur et église, Dieu vivant na bandi ko musala. Musala na Congo. Capage TV. Capage TV. Capage TV.